Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibi Chumbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer sur mon souci majeur. Partagez, aimez et commentez nos vidéos. En tout cas, sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater. Vous informer sur mon souci majeur, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Ma vidéo, on a proposé Bino Bomoni déjà titre. Alors, bolanda ma vidéo, ozo landa nazo proposé Bino. En tout cas, manike alobi makamboya somo concernant liwaya Mimi Chikeva. En tout cas, alobi makamboya belé. Kofi Olomide pe vidéo ozo landa bomoni déjà Kofi Olomide très fâché. Alobi botika DJ Mboshi oyembaki na la kati rouge libanda chocolat pembe ni zamba. Donc pour na Kofi Olomide alobi que non aza artiste aza na plein droit ya koyemba nzembo oya lingi. Donc interprétation ya mutu na mutu ana interprétation na ya yembaki nzembo wana na intention wana te. Alors nakotika bino boyoka ba vidéo oyo boyoka dans bino moko. Bon, mais campez au chaque commentaire par rapport à ma pensée. Kofi Olomide, comment est-ce que vous trouvez? Alors, ma vidéo peut Kolanda. Donc, Bolanda Tina Souk, en tout cas. Je vous laisse suivre de vidéos et puis on se retrouve tout juste après. N'hésitez pas surtout de vous abonner, liker et commenter. C'est parti. Me permettez c'était le message de pas chef de l'État. On a une poto na bakangi petiona pour une œuvre d'esprit. Oh makamwa le bagi di boulou rouge boena boye et lingo le baboye. Na ina le ba surtout le gars tout comme la ministre de la justice on a senti pendant qu'ils ont maîtrisé justice. Constant Mutamba. Dans un ba droit au JGT. Bakanga mutu pour les faits établis. Je répète. Bakanga mutu pour les faits établis et non pour les présomptions. Na lela ta on a ki bakanga mwana na pona nzembo. On m'a prêté toutes les instruments. Loi et la loi est écrite. Loi est changée à gâter pendant les circonstances. Petit on a mon mochi, ayembi di boulou rouge, ayembi bongo, tout ça yoka bongo. S'il vous plaît, t'es bon. Bref, il a zo résumé. Soko tout le monde il y a 12 ans, il y a 15 ans, moi nous yoka nini. Alors le ballon nous yoka kuna mon lili soni makamuna imba wana. Parce que Kitina c'est les boulots. Yo kana so bako kanga mutu te pour comprendre oh yo comprendre. Yo nous a pervers. Yo nous a pervers parce que nini malama so le bio kiso kiti kuna nini. O comprendre so ni état liété. Pene zam. Charles Aznavour maître ya biso ba tokoma banzembo. Charles Aznavour aloba que l'impression que les gens ont de moi, je n'y suis pour rien. C'est pas parce que bakanisera na quartier Kozandoki. Kozandoki. Non. Un texte en dehors de son contexte. Donc, on a CP là, ma casse, justice, il faut comprendre que moi, on a ça. Ah, vous avez mis album à Siga. Bon, sculpteur, on va ça, la basi mitaka. Sauf que devant cour constitutionnel, la biso na. Ah, la gouverne. Il y a un cour constitutionnel. Et que comment il y a moi, si à Moutaka, il y a la kawana. Mais pas quand on peintre, on a sculpteur. Voilà, ça va bilambate. Allez, Kofi Olomide. Mais non, c'est très facile. Na bato bazo loba, basa tarara net babiso ba oyo. Non, et puis to va na notre m'adresser la mise à justice. On n'est pas des mineurs, on n'est pas des enfants. Est-ce qu'un peu de sensualité et ça un crime? Est-ce que on a tout va sangoté? Tout le monde n'est pas servant et mais c'est non. Mon nom c'est vocation tout soit disant on doit bien avoir serviteur le détenu tout serviteur à mon na mouké au pesca réponse mais na leki il y a des gens qui batwa na droit ba kena ba fi ba na droit ba la taba mini ou alors ba refaire constitution ça dit sur la team mini jupe to la team soutien to la team logo ils a crime bon le clairement nous sommes un état laïque. Bon, mais nous, tout faut bien éclaircir. C'est des types de sensibilité, mais tu peux pas hypocrisie. Parce que nous, avons na bilamba na Congo azate. Très bien. Nous, avons na bilamba azate. Nous, surtout tous les jours, à se déshabiller. Na piscine na bilamba. S'il vous plaît, là, c'est ça, le Camboyo. Ok. Pourquoi il y a pétio, mon pétio, azokota sikana kaya magama musicien. Ah, tu es mba esende. Ce qui a coûté na bablo. Mais, ayembi esende, et non, il y a autre, et non, on me soutient, ayembi esende na ye, esende.
Ou alors liberté de créer, de penser, de concevoir des ratés. Est-ce qu'il y a un problème, il y a Lingala, les opposés problèmes? Les problèmes, il y a Mouté Mamabé. C'est-à-dire, il y a des hypocrites. C'est-à-dire, Nana Yébité, il moubali à Linga, moi, si moi, c'est Linga Moubali. Kebasalaka, Amour, Bakutanaka. Pourquoi ça doit être un problème? Et puis, on n'est pas des mineurs. Peut-être la tranche d'âge. S'il vous plaît, bon, on est mon boucher, il m'a une tranche d'âge. Après, il m'a mis à la yoti. Ah, Nangaï? Avisa Nengaï. Avisa Yoko? Si quoi, on ça, moi, dans ma kala. Pour aller bino au salis ko ba liso bo comprendre ne bo comprendre non l'eau elle a bon côté sous le bique ko yemba bêtise bêtise elle pena bêtise ou pena que bêtise voilà bon en fait ngai naza d'accord na défense au moins problème ya lingala au moins na mboko na biso tolobaka makambo ba raciste boy mais ba seka ba ndundu on a pas un crime koleka momboshi exactement. C'est quand même le colonel de mission 5 heures. Expression mission 5 heures. Nous ouais. Discrimination makasi. Voilà. Mais makambozo voilà. Et ça vrai mais ngala lobby linga la paix parce que c'est vrai mais lokomoko lobby ignorance il y a bateau bazo comprendre le sens ya nzembo nangate et sa responsabilité nangaité. Parce que je sais généralement quand la tête remplace les ventres ou les ventres montent au niveau de la tête, la personne commence à récupérer à parler ou à il commence à raisonner par procuration. Mais je n'ai rien à apprendre à personne, surtout pas aux législateurs. Mais les législateurs a yébi que ce n'est pas pour la clameur publique, c'est pour battre le lobby belé. Allez, on va terminer, mais je pense et puis, surtout parce que l'emprisonnement est une exception, la liberté est un droit. Il faut ou alors si je me trompe comme il le dit, c'est-à-dire pour des faits répréhensibles établis, avérés. Très bien. Parce que moi si mais preuve alors to évoluer to kota mama ngala zoloba lingala bino bat bozo yemba bo aider message pesa la moi clair parce que nazala ba maloba mso nazoga na TVA so imuta lobi par exemple na ebite ndenge ko comprendre ngo to chaka quelques maloba o izolobama o batube ba o qualifier ngo za bêtise mais so ko landeli ngo za pena lingala mais bimi nde mabe par exemple so muta lobi basi ba yena maya malili oui je comprends pour na biso tozo comprendre que ndenge to vandaki maya malili na cantine bana basi batu ba yena bongo soko bêtise là. Mais ndenge lobami sans qu'elle soit explicite. Le son, mais ils ont posé problème. Papa, ça dit lumière ni yo lingi. Balobi basi baye na maya malili. Yo gini. Na bien. Ngala lobi. Oui. Le son. Vite to changer de sujet. Oh, papa, alors au moins to changer be. Au boy nini? Au boy to changer de sujet. Mais yo tout ninga soki basi baye so na maya so nini. Problème est na place nini. À part monter Mamabé. C'est Tchapose. Ah, voilà, Tchapose. Azara fragile. Tchapose. Certificat. Il n'y avait pas de certificat pour côté de la Katindéni. Basaki n'a bon côté. Mais il y a un manque d'argent. Tout ça, la Pembeko. Pour ni moli monte, pour côté comme moli monte, et qu'il n'y a aucun place, et qu'il n'y a bon, bande des hypocrites. Pour ni moli n'a tout la vérité. Makamo NK azolo ba wana oh ba chiffre oh boyo non mimi akufi négligence. Elle s'est négligée d'abord elle-même. Elle s'est d'abord négligée elle-même. Parce que ngana olinga nzoto nanga obi ke ngande na longwa Paris na Kenya Kinshasa na loupé AVC 2 fois. Pour tout na le ketcho. Pourquoi? Oui, nga pe na loupé AVC 2 fois. 2 fois. Mobile nanga nga comment ko yatima dendeke. Yo. Ouais, si on a sali fièvre, il faut na ko ma na ba do conviction na ba do ko ma dendeke. Et ça par rapport à ni? Na ebile on est ça matin na Kinshasa. Nga na Kinshasa na kei Kinshasa. Février, mars, avril, mai, juin. Na epoto na juillet. 5 mois na côté hôpital 20 fois. Combien? 20 fois. Les questions à yebi dans ka muke hôpital muke le bâti médecin na bi ko ya souster. Maladie no spirituelle qui autre temps tu es bien. Et là on est ça muke likolo lembi muke liboko lembi. Muke likolo lembi muke liboko lembi. Muke monoko ki opembeni. Mais ils sont comme ils l'ont dit, ils n'ont comprendre. Yo babenga kayo, yo momi benga kosa qui pas vite. Est-ce que qui pas vite ba ko simbaye na ba meka ba marqué wana. Ba mekanga ko parce que je n'adore qui mutu. Na tika nzambe na ko adorer mutu na arena. Toi qui ko adorer falit. Tu adorer nzambe te.
Dans tout ça, il y avait rien. Tu as que soutenir tes autres, pendant ça, ils ont adoration. Tout le monde est au Nzambe. Tous les signes qu'on fait, il y a la baille, aigle, tout ce qu'on a la catite. Ils sont dans le même bain. Dédi. Ah, au moins, il y a un autre. Ngali ngamta, ngala Mobutu. Mobutu azaki soit. Yo poko misu Mobutu. Te Mobutu na neke nazana ba tit na soit azaki soit tuno le kamoche hein. Abo bobete fimbo. Ba yo kamba moko. Tout ça quoi avancer, avançant. Non, si on comprend bien, yum toujours et sabi sur yo comme en église, balabani amen, alléluia. Amen. Eh kasi pona ni comme en connexion à Saint-Esprit. Maintenant yo zo sala signe ya batu o ba yebi signe na ba onde ni ba sala, o za connexion pe na batu na bango. Te. Alors. Nga siko na moyenge beni. Biso to ça ba ouvrier ba umbu. E ba umbu. Alors ténèbres linga biso ba maniquete parce que biso to ba libérateur ya ba âme bloquée, ba âme sacrifiée. Mais ce qui le longa dans tout fandi na Paris boy. Eza mawanzambe. Non, eza mawanzambe après visa ya fali pourquoi? Visa ya fali te, visa na ngap na musala na salaki. Yem ta pesinga po na musala na salela 8 ans. Mais yem ta zulu au visa. Na musala na salaki pesinga ya ofelete, ne ta pesi bat musutenga nga sali 8 ans. Ba changa ba mbeli. Na kolakso ba cicatrice na kenda ba boloko. Ta. Na kolakso. Na kenda ba boloko bomona ka. Nga ba changa kaka mo masi ba changa na coffre. Bomona ngoti. Bomona na internet. Pour la vérité. Bomona ngo. Est-ce que nga pena est-ce que nga na mérité visa on a dit? Est-ce que Aïdor a mérité visa? Jaël Choua a mérité visa? Hein? Alexis, t'as mérité visa. Si le va payer ça, Ken Piana visa, n'a été pas payé ça. Ken Piana? Oui, il faut pas payer visa. Non, ça, on a Belgique. On mérite, on va payer visa. Il faut pas le qu'elle m'a même les moutons. Pendant que ça, la salle 8 ans. Oui, bah, que biso na Ken Piana, bah, ou le na bureau D. Tokima na kata cuisine, mon qu'on a l'openda comme automatique appartement, Tokim, to bon na kata cuisine. Service spécial contre la cuisine, wana. Nzungu wa maya moto. Ya maya fufu sopane la ken na nzoto. Chance ça moto makasite. So ezake tokai déjà. Mais ero to bete masolo ba cicatrice. Est-ce que t'as beaucoup tabac? Tozwa nini? Te, tozwa nini? Ya on a comprendre muke manike, bat ba la biso tellement belé na monde. Il a filmé, nazo ngiboué, nazo filmé et tout. La télémi. Nazo au moins quand tu es comme ça, tu filmes, t'es pas concentré en fait. Dans mon raté. Bato mon baye, nagi sigo na mané pour filmer bato ba oyemba. Les gens au bota la vidéo nanga ils vont voir que bato bazo yemba. Place bato oyemba, ezaki na ngambo fali avant d'été. Ezaki na elo na mususu. Et je filmais les gens qui chantaient na chorale. Il y a un groupe de gens qui est venu. Nega église na filmer bato tout, je le filme normalement. Par hasard, c'était Monsieur Kofi. Là, il met ses Kofi. On a filmé, hein, normal. Après un moment, c'était pas une minute. Naïbi pété que n'a filmé hier. Naïbi là qui pété que n'a filmé. Après, namoni Naïbi sing mutumo lobi nanga. Ne filme pas. Oh, n'a filmé de nani. Nathalie Boyer. Oh. Maintenant, filmer, pourquoi je dis, moi je te filme pas. Moi je filme l'église en fait. Maintenant, filmer, bah tout au bas dans l'église, je suis pas censé de te filmer, mais je suis en train de filmer toute l'église. Comprendre? Après, aïe, c'est ce que mon toba n'est pas même. Si vous remarquez dans la vidéo, mon toba n'est pas même, né, aïe, singaï. Donc, c'était responsable en fait, l'église. Parce que je filme l'église en fait. Je filme pas, je suis pas venu pour te filmer. Je suis venu pour filmer toute l'église. Le roi yo yé ko vanda na kata église, ngana o filmer ba tout ba na kata église. Caméra na ngaso ke leke zuyo, le biba filme to, OK. Mais ce que yé tant le bi na ngana ngono lo na mais moi je te filme pas monsieur. Moi je te filme pas parce que je t'ai pas même vu venir. Moi je suis en train de filmer les gens na kata matanga. Muto ngana yé la na filmer, muto oyo, il faut après ça c'est fali. Et non, mais c'est Kofi Olomide. Après, mon toyo bazagi na Joe bazagi na église na non. Au filmer na hôtel, c'est tout. Né na poussani. Na so continue donc j'ai filmé normalement. Mais non, c'est quoi les problèmes en fait? Parce qu'il y a exemple batunsu balela mutunza la fandi azozela yo pour créer le problème.
Tu sais que moi j'ai beaucoup de respect. Moi je viens pas pour insulter en fait. Je viens pas pour insulter parce que je vais pas aussi insulter. Mais je vais rien que narolobara la vérité parce que vérité n'est en haut. De un, pour commencer, d'abord, Sobotali, but nini et Memi, Kofi, Nakata Matanga. Toi analyser, bisona bin ensemble. Parce que Kofi Olomide, faut y avoir un poto au koufela petit na yo. Oh, petit yo mema na mikili. Chéri ilunga versas. Petit oyo yo o mema na kata poto awa na mikili. Chéri ilunga versas. Chéri ilunga versas à Koufa, tu n'as même pas contribué 1 euro, même 1 euro na yo oyo yate. Mais mouta mema chéri na poto c'était toi. N'étant mon chéri à Daya, même pas 1 euro yo chate. Mais bato bakunda chéri boyebi. Bato o bakunda chéri boyebi. Et aujourd'hui, na matanga ya Mimi Chikeva comme oza muntu ya recréer ma buzz, tu veux créer tes buzz. Oye ti na matanga ya Mimi Chikeva. Oye na kata église. Ouais, bah pexi mon en église c'est bien. Mais tu peux pas marcher tranquillement, mais c'est sur oye. Oya calme tes placements oye au communo calmement. Oye au vandi pe calme au côté au vandi. Moi quand je suis là, si je cherche à créer buzz, si on a un look à actualité, c'est pas toi que je vais filmer. Si on a un look à vraiment filmer mon pour na G. Et ça yote n'a pas cet exemple simple, exemple on a lobby, bah la singa lola, sur comme na lola, nzambe yo a même na lola. Donc moi j'étais déjà avec Dieu, exemple gars, nzambe et la fali. Oyo, sur une a filmé, j'ai autant de vie possible. C'était Fali déjà que j'étais avec elle. Donc on a vu déjà qu'avec Fali, j'ai autant de vie que je vais parce que tout le monde, tout la minute, oh, il a besoin de voir Fali. Tout la minute, oh, Azan a posé ça à mon Fali. Et il n'a pas besoin de voir. Terrain aïe mon pépé naïe tant que sobona ba ma fante ba nini et remonter mais tant comme na tant que soba de John kama na ngai dinga na songa ko souci wana iso rocher attention linga souci pour so bandi tension balbaka et là on va senga biso liboso eza kimia repos kula lebele kuza place makele les ati mais tant mon attention boza ko exiger a que ça la marche pour la promotion ya concert. Vous comptez la santé n'était. Vous comptez la santé n'était. Tant que vous vendez, bon, il fallait pas vendre bien. Au lieu que Mimi Soka va payer là qui est car il y a bien range pendant un nouveau modèle. Pour bon, on va bénir sur un consommer orange. Otali Malika, na Mike Lokamba, na Lido. Bazo bana ba sexy. Moi excusez moi na bing mo bazo. Bo excuse bo tenir un rigueur te. Bo changai. Oh mimi wandoka ba mimi akabela mbongo ba mimi akufina kan kokolo ba balobi ba vérité balobi lo te balobi lo kuta mensonge ngane na lo ba vérité mimi akufina kan kokolo mimi ba ya na kan kokolo so paiement mais avant ba simba ye il fallait mo bali ne aya parce que mo bali asa marié na liste ngana mwana nga suka na bota ye na soda avant ba simba mutu po soda so asa marié officier so asa marié parce que papa moi n'anga officier nenga za moi sine ndako na liste ya hôpital a ocha moi sine na bana soki yo deuxième femme oye biso ba makangu oye obota mwana oye il faut y aya na accord le temps basé la mobali na aya na accord de miakata motema na kati ya taxi mi ba simba ete soki mimi azali na mbongo mais nga se retrouver na ngale ma santerre place au komi mbala moko bobi keno ba yebi keno batonde ba ye bona boza $3000 wana to na 3000 bo pesika na kesa le balule bandi ça y est bonbon ça y est boye et le bibongo a obika banga ba réanimer banga ba anga ku fana kata taxi te banga ba réanimer il y avait pas l'argent mbongo ya quitté na habité soso comprendre makamnolo ba na habité so bo comprendre makamnolo mbongo ya la été mi ko ku fana kan kokolo te kan kokolo eza hôpital ya billet
et hôpital ba officier Fati Beto que je salue en passant notre président abongisa yango kitoko ba matériel ya kitoko radio ya kitoko o ba bom ya kitoko mais avant ba simba yo il faut ozala na document na certificat médical ya mobali ya zaki na certificat médical il fallait baser la accord cause la base la accord ne mimi akata motema tango aye tango ba so na téléphone tango ba ye ko zwa déjà mutu asali AVC kota motema a comme de ko sala comme ko converser il faut chaye bonbon pour ben la respiration azo converser parce que mobile ba so mobile aye oya après 3 heures du temps azala tango continuer na kati papino o yembeti akate aye asaka banda opende ko no insiste banda opema bita kati motema douleur. Ok, tant que tu as un bosso, il faut prendre un soin. On a regretté, il faut même maman, bon, c'est un kitoko. Et ya, au même hôpital, ils ont rigueur et belé, il faut certificat médical. Bokoti, boutique certificat médical na réception. Après, bani ko traité, bah, que non, tant on paie sa facture, bah, au 4 bah, au long là, qu'à 50%, bilo peut fout à 50% pour avoir un certificat. Mais il n'y avait pas certificat. Il n'y avait pas certificat, bokota na katindeni. Bah, ça qui n'a bon côté. Ce qui soit titokutani na musicien moko boy quelque part na ba poto na ba grand marché boy musicien za ye moko asomba biloko to beta na makofi te bo beta na makofi mais non mais to aussi na makofi parce que comme na niveau donc ken nengo za boy o satane ke so bokute na fallait na marché bo bagarre fali te ngazo ba musicien en général fali pas musicien en général. Mais fallait payer à un musicien, yo le bien en général. C'est que na fallait. Au moins bakanda oyo ba musicien ba pesa biso okoka nga likofi opanzi musicien mbanga pamba nazo bisa yo walai. Yo ya bien que chaîne wana yango lesaka ba na nga chaîne wana nga na viva na ngo chaîne wana yango nde soki ekufifi ya ba na nga baby. Yango futela ba na nga classe. Yo Benyangelou central. Mais ce qu'il fallait salinga eloko kanda wana na ko généraliser ngona ba musicien nyonso il faut ba sala attention na ngai ozo comprendre mais to occupé chaîne ya ve na biso rambo ba longoli yango na boni chaîne pe ya Kofi ba bomi yango ya 1,500,000 abonnés sali mutema passe vraiment niveau ni ba komi nango ya kimutema mabe bongo mais ken piana est-ce que nengo bande ko vanda pena ba musicien est-ce que zala pe que na na lisolo moko boye lisolo moko boye ya moi ndenge zalaka ya moi fétiche moko boye que non musicien ava bimsa album musicien ava sala ba concert na ye akepe ko consulter marabout moko nde to ba marabout nganga moko moi ba pentacle belé est-ce que so o vivre peu makamoko wa bongo pando za ina ba bon ngai na koyebisa wa eloko moko ser mo boy en Christ tokutana na cimetière ya Gombe na 2h du matin ser en Christ ana akabela biso $200 to bomba secret avaki tout près ya obimisa album na otanga kombo na été po sera ngo pa kufa na eke sona mi repose un peu moi ser ni nana que sona mi repose un peu papa après ça biso $200 pour na tokutaka ya abima na cimetière ya Gombe après si biso $200 pour il fallait que ko consulter ba mort ser en Christ azoyembela Seigneur Jésus-Christ. Mais avant il y a sorti album na ye tokutana na ye na cimetière ya Gombe na 2h du matin. Ozo comprendre? Donc il a bisa yo musique eza monde ya mabe, monde ya kisia. Et on a bisa déjà côté côté ya ba yembi nzambe biloko bongo esam. Bongo so toke côté makamba moke. Et puis ken otika batuna suspense style elo meka ko définir makambo lobaka te na émission na ngai o lobaka ke soki edi badia talongwe eza lokola jibe mpia na ndinga kabwana kana mama Amida o lobaka ngo par rapport à nini na ebisio makambo na lobaka soki bango ba tembe soki alongwe makambo de choli ekei esili mais choli pourquoi lobaka ngo non pona nini esili soki alongwe succès nyonso esili mon frère dans yo koluka ba détail ebele te mais yem tasimbela ke succès to ndeni na ebisaka na tilokole kisinjoka ndengo zofinga eboye na tilokole na pokwa okende kuna ba commencer bomona ka tilelo kisinjoka finga ka na tilokole olobaka na nini soki na tilokole ke ba commencer na lobaki boya kisinjoka tika kofinga na tilokole tika kofinga yepo
Era kokende kuna bafina etolo yo kozala te. Yo mona kafinga ka suna ti lokole. Ken. Soka ke kuna bafina etolo. Ekosila. Oh. Musique yana makambo ebele yango zomona batu neti ba petit na biso ba musique ndingu ba ye batu ba ya ebele batu ba ya chama. Mais musique ndingu ngo pe suni nezoleka Ken piana na yo kike musique ndingu ngo sala ba vidéo akomi koloba ke ye mtazong sa faire na succès, mais est-ce que ye mtazong sa faire na succès? Na ndenge ya normal ba phénomène neti ba musée wana bazalaka eza neti biso botokuta efali na faire ba niveau moko to yakape to matisi fali ake Walt faire atikalaka na se faire pe musée kindingu wana pe apporter makambu mais yete mtatombo ya faire na te batombola ka mutu moko yakape bo apeso pe makambu azala kaka. Ah bon? Papa to nyoka ka batute mutu neti musée alongoli fere na mwa distraction moko bwazala inango azongisi ye na raya makambo pe. Oui, muza sali musala na ye ya bien. Ndenge yaka ayema pe banzembo fere beta e toro. Mais mon frère, tokoki koboya ba effort ya ndeko na biso muzeki ndingu te. Asali ba effort. Lelo soki faire lelo alamuki pena makasi eza pe batu bapesi pe ba courage ane za ba musiki ndingo. Voilà. Ah bon? Oui. Malgré to moni musée ngo pe susu tellement ba musée ngo pe ba melibangi batu mo bo mitwe sala raté. Musée komi si melibangi. Petiana melaka bangi makasi. Petiana komi si yozo banga musiki ndingo tayela yo. Wana petina ngai. Petiango tellement amelaka bangi makasi na se ya bangi akomi manke na souffrir gola akomi obenge suso libala na ena se leo wana ifoto luka eka bwana siko kuna balobaka batu ya ngambu boye ba defa mais Yesu muzango akomi obenga baso ba defa Fere bazare lombe mobali sese kukungwe ndu wazabanga mais muzeki ndingo akomi bimisa suso basala ki defa na se bana ngo bazaba impoli. Mais oui, banango baza ba impoli sans blague. Bazali ba impoli, toke ndependa na ndenga logique museki ndingo aza impoli. Mais oui, aza impoli. Ken Piala Makizembe, toko tatozonga na histoire ya arrivé. Abonnez-vous massivement, c'est gratuit et partagez, likez. Bonsoir. Je suis la sœur Ambre. Nana eko témoigner de nous pour Nzambe ya prophète Jean-Paul. Oya salelanga depuis nakutana naye, ça fait 2 ans. Nayebi prophète o banda utaki en Angleterre. En fait, dangi na ma finance ebele, na sala kamena simba mbongo te. Naza mukonzi monene na LVMH, mais na simba mbongo te. Mbongo na nganyo so na simbi salaire monene na zwaka équilibre aka abona ye barate pona ni ba découvert mais banque comme ebike mbongo monene kota à chaque fin du mois. Ba sala ngelo kote mais na zwaka ba menace veuillez régulariser votre compte. Na yeko sa papa dit ba finance nous a combattu. Dans assemblée 10 euros ka yanga moko na na poche na ngabi na pesa nga na asimbango assemblée lango na tiango na porte-monnaie na banda wana ça fait 2 ans na mona kabika Nzambe nazanga mbongo te. Nazanga na commencé na découvert nazanga na tombe découvert à 3500 euros, découvert à 3000 euros, na comprenant te ekendara wa bi ok nazanga la stabilité, je ne comprends pas. Na dépenser rapide na dépenser au bilamba ba sapa rien. Non tout le monde a très posé. Maintenant Nzambe il y a papa prophète Jean-Paul ayeko sala nazanga asumbongo te. Na la suba découverte. Na comment kutu osunga même entourage nanga. Donc na Nzambe atambolanga à travers finance nanga di euro ango ti lelo ezalaka na porte-monnaie nanga na dépenser ango te. Pas le bar na dépenser ango te. Donc na mona miracle à Nzambe à travers ma prière na sala il y a 2 ans. Na komisika à Nzambe à prophète Jean-Paul pour la finance nanga ndenge emoni moi lelo. Nini noko lianti molobela ba mama na kosa kabino te. Balobi ngana ntaba discount ya papa Léon Ngwangata. O ezwami na Venderi Honoré Uxel na ville le roi. Balobi restaurant ya papa Léon Ngwangata eza ouvert à partir du lundi à vendredi. Vendredi, samedi, DJ Azawana Azo bête musique nyonso selon demande ya ma client. Restaurant moko ya Kenya ya
ya propre ya qualité ya kimia chaque dimanche toza na mbonda baana mongo nyonso baana mongo bato nyonso bolingaka mbonda balobi mbonda ezobetama chaque dimanche moyoka mabele lisi balobi René Lokwa mwana ya mabele lisi azali awa chez papa Léon Ngwangata chaque dimanche. Donc chez Léon Ngwangata na Villeneuve-les-Rois 22 rue Honoré Bruxelles. Nous allons voir chaque dimanche donc maman chiki na lo papa ou bien papa chiki maman. Voilà. Pour soi mon bébé. Apini moi mbonda abrazo ni moka abrazo ni pale. Bitumire ki makasi ngai ko makasi teo. Bonjour madame, bonsoir. Bien, JMF là. Oui, c'est JMF. Oui, parce qu'en fait j'ai reçu un texto. Oui. Maman, wana biso nde totindaka batesto na baclient na biso nyonso ya JMF. JMF ça dit quoi maman? JMF c'est Judith Massia Fontaine. Judith Massia Fontaine. Exotique ezakaka moko awa na 23 avenue de l'Éperon na 7 Geneviève de Bois. Awa na 7 Geneviève de Bois. Madame, awa exotique eza moko. Olingi biloko nyonso ndeta tozali na biloko peye sika. Euti anglais. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin. J'espère que Binomoro Bolandi Boyoki. Alors Boyoki Manike expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé avec Mimi Chikeva, c'est normal. Batu bakolobaka po longwe pa fali po azana ba problème na Koffi Olomide yango azoloba bongo mais Manike batu bamona kaye parfois alobaka mambo solo. Parfois alobaka mambo solo. Alors oyo alobi wana j'espère que Bolandi tina suka ba vidéo na Chelibino. Alors Koffi Olomide pe to moni à défendre Didier Mboshi alobi que non ils a œuvre d'esprit. Donc artiste azana ndenge amona makam c'est qui est vrai. Un artiste c'est comme ça. Azana ndenge nazo créer loko omona mamu ndenge mususu mais eza pe na bato ba ko interpréter ndenge mususu. Alors même si l'artiste a co-créé makambo na ndenge na yazo penser na ndenge na mais il faut voir aussi makambo ngo eza nini ba parole prononcée eza nini parce que au Congo toyebi que non na kati rouge ceux qui muto déjà na kati rouge libanda chocolat muto ko penser directement que non oyo eza makambo mabe mais en réalité cause à la bongo te yango moni censure ezala na musique censure ezala musala censure basala ngo pona nini ko censurer biloko nyonso o ezaya mabe. Alors Koffi Olomide oui à cause défendre œuvre d'esprit parce que c'est un artiste mais musique na biso congolais toyebi que pour et fonctionner il faut que buzobe kota na kati. Ce n'est pas seulement les Congolais na ba Nigeria pe baza bongo au moins qu'il faut lobe loko moka que non loko moka que y a bien te quoi. Chéri Salaboy, chéri Kotisa, chéri Salaboy. Même ba rap américain. Et ça la bongo. Au monara ki zaka vague. On sentira que no ba lobaka mamuka mabe, buzoba na buzoba. Tala na biso ko ba clip na biso ezara moi mukie bien. Mais tala ba américain. Ba clip na bango. Okota longo na bana te. Okota longo na bana te. Mona mwasi na caleçon, moi c'est la string. Omoni. Donc, au monde que ils a vraiment propre te kota la ona bana. Bazo s'embrasser na kati. Donc, tu sens que oyo jamais okolanda ona bana. Mais bango baza mindele biso to ba africain. Donc, biso to na culture na biso. Bango ko ke na piscine na mwana ne bazo sokola na sous-vêtements. Mais c'est différent avec nous. Biso ko sokola na mwana na yote. Et c'est déjà malédiction. Alors, Koffi Olomide soka défendre le moko bon pour nanga na omonango eza pas du tout bien. Franchement, parce que lokwana ne ba kangie wana donc il faut oko bibeta no musique. Pour musique beta mais faut ka loba buzo baten non. Eza na batu musu ba sa ba succès à makasi mais asala loba pe buzo ba trotter. Alors, mes amours, la vidéo suivante, bon moni vidéo il y a le frère Oazol ba ke Koffi Olomide aki na matanga ayaki ko luka succès.
Il faut que Mimi Chikeva wana, malgré Akomaki côté Afali, c'est une femme qui a côtoyé beaucoup de musiciens. Kofi Olomide Boakaye, Wera Boakaye, JB Boakaye, Fali, en tout cas, Azara Mutabatebele. Si Kofi Olomide koyana matanga, mabe ezali wapi. To matato kita, Kofi Olomide pe carrière né, et comment qu'il na souka. Mais tellement, il est déterminé, il y a ko garder kaka. Succès wana. Ko garder ka combo ya Kofi Olomide. Yango bozo mona Kofi Olomide azakaka. Il faut y aller matanga pour balobela ye. Donc, il y a un musicien, il comment faire parler les gens. Ana pour sa visibilité, c'est normal. As artiste, il faut la visibilité. Et c'est que l'on va JB qui parle d'abord le sous-souté, a commencé à la musique na ye, a commencé la musique pour garder ka combo à JB, mais Kofi bazo lité les lots pour na la visibilité. Est-ce que Nanya Kokoy Kondima ke Kofi Olomide a comme maintenant live pour à défendre moi sinaï Kofi Olomide? Na ya rondima. Mais asali yango, malgré bato ba juger de tous les mots, mais quand même, asali yango. Donc, Kofi a pour ça à s'éteindre comme ça. Il a besoin de la visibilité. Alors, mes amours, j'espère que Bolandi Ken Piana Pe Boyoki, vidéo da Chebino, ayakinde kotumba ya kotumba. Alors, merci beaucoup, j'espère que Bolandi Tina Souka, Bino Bato Bolinga Angai. N'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker et commenter toutes mes vidéos. Vous informer, c'est mon souci majeur. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye, à la prochaine.